Pauline, la papa Géry, mon père Boisseto, oui, la Marodico, montagne de la Mambo. Mon père Tata, et à moi, la paix du Monsanto. Mon conseiller Azarabino, Pandelo Baristo, Tosangani Okati ya Ndapo ya Rosambo, Oya Kokoza, Minimo ya papa Géry, na mama Pauline, Tomaboko Manzambe. Mokozi akelaki bango atindaki bango kati ya mokili mpo te basala mosala awa bakomi na suka ya mosala mpona mokozi abiangi bango mpo te bakende kopema omboka ya esengo balongwi omboka ya pasi bongo biso tosangani awa oya kokondo libota oya kosambela mpe ya mikinonga bango nzambe ayokela bango mawa soko batikalaki na mbilo ya lisumu bongo nzambe alimbisa yango wana biso tokosambela mpo ya bango tokomikitisa losambo ya nzambe mpo te alimbisa masumu na biso losambo ya biso ezala libonza solo mibimbo omiso mai na minite nasali mabe Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa alimbisa masumu na biso akamba biso bomoi bwa lobiko mokonzi yoka biso mawa Kristu yoka biso mawa mokonzi yoka biso mawa tosambela ye Nzambe omeseni koyokela biso mawa mpe kolimbisa biso olongoli basali bayo Géry na Pauline conseiller que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Prions le Seigneur. Qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Pour tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre paix et que le regret ne soit pas sans espérance. Prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
pembeni ya makila mangai makila makodeko masika mpe mwaseko makosopa na mpo ya bino mpe mpo ya bato nyonso na ntina te bozwa bolimbisi kwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa Yesu tokoyamba solo yango wana mokonzi tokokanisa mokolo mwana wayo ayoki balozi mpo ya komikisa yo aseki na ngengo mpe afuti yo likolo sikawa tozali mobele kozela mokolo ya kozonga mpo moko ya kotondo yo tokobozela yo likonza lisanto likopesa bomoi tokobondela yo tala libonza ya eklezia ya yo lizali libonza ya mwana wa yo mpenza lizomiseli biso molekolo ya yo awa totokula nzoto na makila na ye sala totonda milimo na yo mpe tokoma biso nyonso nzoto yoko mpe motema moko lisanga na kristu elimo santu akomisa biso tokokaka mipesa na yo mpo tozwa bomoi wa seko elongo na molimo santo maria mobuti wa nzambe elongo na santo yosefu mobali wa ye wa bolongani ya posibo peto elongo na bapostolo na bamartiro na basantu nyonso bakosambela mpo ya biso ye mokonzi libonzani elizongiseli biso moleko wa yo tokobondela yo kopesa bato nyonso moboto na libiki olekisa boyambi mpe bolingo kati ya bana bayo bazali na ye mobembo awa mosili bakela papa wa biso François bakela episkopo wa biso Fridolan baepiskopo basalisi baepiskopo nyonso balanga nzambe na ekolo ya yo mobimba etata okosi bolamu yoka losambo na biso nyonso tosangani a bena mpe bana bayo babazali mosika kanisa mpe basali na yo papa Jérémi mayeko ansuka bawaki lwali ya mwana wa yo yesu basekwa mpe mokolo kristo akosekisa bato nyonso mokolo wana mokonzi akobongola nzoto ya biso ya mawa ekoma bolenge na nzoto na ye na nkembo tokobondela yo mpo ya bandeko na biso babe mpo ya bato nyonso bakiki nseki mingi mpenza bayeba kowa na l'est du Congo à cause de la conquête de l'homme baye bazalaki koyamba yo oyamba bango na kolamba obokonzi bwa yo tokolikya te elongo na bango nde tomoni nkembo ya yo mongolongolongola biso mai miso esika tokomona yo nzambe wa biso ndenge ozali tokozala molimi na yoseko mpe tokokumisa yo likolo tata wa biso Gracias.
Tika Yesu Kristo kulimusuka te apoto mkiwa mbekiso ya pesa bilo maso mwoto kwa yeye. Amen. Esemona bae mokonzi ya kobianga konipati ya mwambata. Certains diront que lorsque quelqu'un vieillit, quand il part, la douleur peut paraître moindre. Mais dans ces jours, j'ai compris que c'est faux. Les paroles sont en train de s'entrechoquer dans ma tête, dans ma bouche. Mais seulement, il n'y a qu'une seule phrase, ou sinon un seul mot à vous dire, sinon d'abord à elle. Merci pour tout, Coco. Merci pour la bonne personne que tu étais pour chacun de nous. Et ton âme repose en paix. Et à toute personne qui est ici, je me dis une fois de plus, merci beaucoup. Nous invitons la CDB Libye. Zambia tani mutakuwa maswali wa yeye ya mwana ule lokino ile
mona miliko ba inso kotanga ngai moto wa esengo nzambe akokasi asali ngai manene okola ezalisana vele kuna mikulu na ye kopitela bato bakobanga ye alakisi bokasi na misala na ye apanzi bato bazalela motema aloyo akikisi bakonzi banene mpe atomoli bato batawu alela olinzala abatokisi biloko bangongo abatokisi maboko pamba ayambi israeli mosaleli wa ye abekele lisusu ngolo lokola alobelaka bakoko biso Mungu na Tata mpe na Mwana mpe na Roho Santo lokola ezalaka ekandela esika ena ndeko miso seko amen nayo ya kobima lokola toko kozekela lokola sasala akolekele lokola moi bokasi lokola libia ya basosala te Maria okotami na mokilo te osambela koya biso toyekokayo tozambela mokonzi yesu kristu molobeli wa biso mboka tata yo okoki mama wa yo santa maria azala mama mpe molobeli wa biso mboka oyo alongola yo sala eyaka ye kosengeli makambo na yo bazwa maso na molobeli wa ye okobasakela losambo na konsengi ekoyambi mama mosusu wa nzambe toyeba ya yo tala tozali bato bamawa tokobondela yo oboya biso te kasi molota mpe molota bolingo obikisa biso makambo maso Sainte Maria mokonzi wa likolo Sainte Michel na Sainte Gabriel banjelu babateli babiso Sainte Yohane mobatisi Sainte Pierre na Sainte Paul tosambela tala biso molimi kolanda bendele ya maria salisa biso mpe toyamba yo na motema monso mpe totia likita se na yo bongo tokolonga mpona mpe monso pesa biso koyambi maobiko mokotina mpe tosala mosala na yo na kolingwa solo koyembe te mpe tosambisa baninga koya yo pesa biso koyambi mokasi totikala telele na mpiko kokati ya malosi mpe ya minyoko ya sekele pesa biso koyambi kozali tembe mokotina biso tosala misala minene oya kopesa yo lokumu ekobikisa bato oyambi boye botala mwina mokolakisa biso elaki tosala mosala na motema moko tokebisa libali biso moto na olingi yo tokanga bato bazali okati ya molili tolengisa bayebalemi tozalisa basumuki babokola motema oyambi boye okamisa biso nzela ya koboto oyelisiba elimaka ose tokutana lisusu na baninga balegio banso oyesika ya nkembo mpe ya kolingi yo tosangana na bango ndako ya tata seko amen balejode basili bawa na babiso nyonso basili bawa mingi mpenza ndeko wa biso kolina bapema ya koboto mpo ya mokolo ya nzambe amen koboto ondeko
TDT, Mazoni na avenue Soujano et Silawapi, Véé Mortuaire et Salimaki. Merci. Bonjour. Grâce à votre télévision. Les accompagnements de notre prière, ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême. Ils avaient pris part au repas du Seigneur pour retrouver la force. Qu'ils soient invités maintenant à la table du Père des cieux, qu'ils reçoivent un héritage avec le sang, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur de l'âme, aller avec notre frère Jérémie et notre sœur Pauline à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble en dernier adieu à notre frère Jérémie et notre sœur Pauline avec respect et affection, confiant-lui à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour de Christ victorieux du mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Papa Jérémie et Maman Pauline, à celles qui nous étaient pour nous, à ceux qui nous étaient pour Dieu. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. En signe de respect pour partager les moments Pauline, que ces enfants entourent leur corps et montent devant Dieu avec notre prière. Je vous salue Marie. Salut Marie. Je vous salue Marie.
salue Marie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre Viergerie et notre symphonie, nous qui passe conduire auprès de toi, pour qu'il n'y a ni pudeur, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse, accueille leur prière pour ceux qui pleurent. Toi sois le sang, toi sois capable de miséricorde. Parole de notre Viergerie et notre symphonie, notre défense. Tu délivres la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Jésus et soient séparés de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort. D'autres notre vivre, donc la lumière, le bonheur de la paix, pour le siècle de siècle.
Déposé. Merci, bon, tout ça, chef, nana posa
Maman Maria, Maman Maria, espace à rebâtir. Ah, chef, espace à rebâtir. Bonjour, salade. Bonjour. N'habitez pas. Faut qu'on m'a matériel pour les chefs. C'est ma chance. Comment je fais mon tour? Merci. renforcer.